bozali bongo kolanda Rango TV, Rango TV lelo osima ya nzanga tolobi pe tolobandi émission ya lelo ezali bongo émission mpona ko se rappeler na maye tolobaki il y a quelques années. En tout cas lelo nazali korendre hommage na moninga Freddy Wanga. Freddy Wanga ye nani? Freddy Wanga yali moto ayembelaka biso Genocide in Congo. Ezali bongo mwana ya Manchester avandi na biso awa. Je crois que na suka émission tokoluka tozwa ye po totuna ye masolo. Émission na kolakisa bino lelo yali bandambo ya makambo oyo ye alobaka deja kala kasi na kosololaka na ye abi na ngai te mutu ngai awa nasi na bimi prophète. Abimi prophète mpona nini? Bandeko ba bolingo mbote na bino soki bomoni elongi oyo bokamata bopesa mbote mpe bobanda kosepela pamba te masolo ya kitoko ebandi koya tokomi na ye te tala moi mama na ngai ye balobi somo trop mbote mingi na baebanso bakolanda mc mungembe ya yo mbote yango wana en tout cas topesi mpe mbote na ye moko Freddy Wanga Zidane Fikula tokobosana te pamba te na émission 1 ezalaki bongo ngai na Zidane Fikula nde tosalaki yango na studio monene ya biso ya Manchester ya awa na Phoenix TV voilà mokolo mona tozali koloba lisolo nini tobetaki masolo ya mboka Freddy alobi ye asengaki na tata mokonzi ekolo ya mboka asala balisage ya fleuve Congo po ete soki balisage ya fleuve Congo esalemi nzela ekozala malamu donc mbisi oyo toutaka makambo ya bwende Kinshasa totomanya ekojonga bwende Kinshasa totomanya ezali nini tokotuna Freddy ye nde akoyebisa biso na suka ya masolo mais awa tozali nde korapele yango tolobi te oyo toza kosala émission yali message na président de la république président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moto nyonso oyo ayebi te azali na possibilité ya kokomisa maloba oyo epai ya président de la république boyebisa ye ke bakulutu na yo to mpe ngai kulutu na ye Raphaël Ngoma nalobi te son excellence président de la république masolo ifale koyoka ke ezala ya bato bokoyoka na kati na émission wana Freddy alobaki te atindaki message ya makambo mayema tali balisage na présidence de la république moto amemaki yango mpe bokoyoka nkombo na ye kati wana sikoyo moto amemaki ekomaki estce ekomela président de la république toyebi te président de la république soki ayokaka bato oyo ya nzela te ezali mpasi soki ayokaka bato bazali mosika biso na diaspora mpe tolobaka makambo tolingaka ekomela ye ye azalaki moto oyo ntango tozalaka kalakala toza kosola na ba whatsapp mais lelo oyoki camarade ya lisusu te le président de la république n'est plus ton ami parce que akomi président biso moye toya kobeta porte wana po tokende koluka ye ezali te kasi na voi ya média tolobi tokoya koluka yo nabeti porte nazali bongo kati na présidence nalobi kokokokoko ngai wana Raphaël Ngoma nazali awa mais na nsima na ngai nazali bongo na Zidane Fikula mpe Freddy Wanga tala bokolanda masolo nini tobetaki mpo na yango lelo tozoloba masolo ya pont ya mai ya njili toloba rivière oyo ya njili wana edéborde ndenge nini mpo na nini edéborde bokoyoka lisese ya ndeke azalaki na besoin ya mai kasi molangi ezali na mai ya ndambo asalaki nini mpo amela mai bandeko bakolingo botikala awa bolanda boyeba eloko nini ndeke asalaki mpo amela mai nde yango makambo esali te mai wana edéborde fedasi alobaka yango na ebandeli oyo ezali masolo tobetaki na ebandeli ya manda ya président Félix elingi kobala ba 2018 déjà lelo tozokende na 19 20 21 22 23 24 tala esika wapi azali na deuxième mandat donc voilà ezalaki kutiaki na 2018 ezalaki na ntango ya deuxième mandat voilà alors sikoyo na makambo oyo tozali koloba ya makambo ya mai ya njili edéborde pourquoi edéborde soki olandi Rémi Luvumbu déclaration Rémi Luvumbu mpe alobi ezali bongo irresponsabilité donc bato ya l'état il faut bakamata responsabilité na bango baautorité publique ya l'état fo bazwa responsabilité na bango mais moninga ndeko asi alobaka na biso te tosala nini Freddy Wanga alobaka na biso tosala nini mpo te tobongisa nzela wana me nakoloba mingi te bandeko babolingi nde nalobaki topesi mbote na bayebanso bakolanda Guy Bochard Mulongo nalobi ke yo mpe na circuit na yo kamata tinda na tata wana azalaka kuna ngai moko mpe nazali na baninga na ngai bazali na présidence en tout cas topesi mbote na bato ebele bambote na bino yango wana tolobi yo mama Chantal Kayembe mbote na yo yango wana baba Bernadette Pundu mbote na yo yango wana bato banso bakozwa yango
et tolobi pe Lisa Kabanga mbote na yango wana. Donc tango na kotanga bato na lobi na koteka si na lobi kaka nde na lobi boyoki. Epai nyonso bokokende moto nyonso ayebani na bato bakoki kozala na circuit bamoleka tosololaka bandeko babolingo mbote yango wana toluka susu nani Christian Lomoto le PDG tobungani tozosolola te mais grand frère naza toujours na Manchester voilà nalati médaille ya Congo nalati ekoti ya Congo mpona kolakisa bino patriotisme na ngai donc je suis là. Le message que j'envoie maintenant est réalité. Bolanda, l'isolo tosolaki il y a quelques années, Ngai Freddy Wanga pe Zidane Fikula, Bandegoba Bolingo, Koloba loba mingi ezali mabe, tout à la, elle a connu ni Freddy Wanga lobi. Bandegoba Bolingo, moto na tembe, asuka kana tembe kasi. Oyambala oyo, il fallait kaka koyoka. Mais Freddy Wanga pas aina ba proposition et belé à kopesa na présidence. Bon biso toko pousa na pembeni ya président ndenge nini tokosala nini moya topusana ezali te moto so asi akomi président kikamarade ekufi oyo ya Facebook toanda kotindela bamessage ekpeya na mayo Raphaël Ngoma tolobi mpe tosukisi tolanda nano bongo tokozongela bino na conclusion. Merci beaucoup. Jazz Royal, est-ce que vraiment tu peux nous faire un peu généalogie à Banzembo na yo ndenge au bandaki pour que to ya kosukana chanson autre betalelo si matokotala maso de business. Ah, merci beaucoup pour la question. Ngai na utiliser la musique na pour na développement ya mboka. Naza na fondation moko na Meda Wanga Music, ni ngolakisa Music Education Development for All. Le nazo utiliser musique na pour na développement ya peuple na ya mboka na ngai. Tant aux aïba na mike papa on a même biso congé na village chaque congé. Il y a un voyage moko tele qui voyage ya bateau ezane lengi moko leki ya voiture leki ya avion na niveau mo sakanate na mona ki babenganga abondance. Alors 25 ans passés na mona basala soit balisage na Congo te memi pauvreté memi exode rural. Comment exode rural batutu bavanda en intérieur façon bango ko vivre ezala toujours bazela ba bateau ya po bateka ba masangu na bango banguba na bango tout. Est-ce que tellement basala sous balisage te zelo etondi na kata fleuve et ça ni ba bateau le wa bebe ba kokolo ba chachi moye kende sous ces ate koma kaka ba balinière et puis ba balinière en haut des fois ça la ba accident pour ba signaux ezana maïté zelo etondi na fleuve donc ezo sala ba accident mo osakanate. Alors elo oni osala tellement ba bateau kende sous kunate bateau bazana intérieur na Kisangani na Bandundu na Équateur na Kasai l'activité économique tellement exacte bango tout baina Kisasa place oyo mbongo ezo circuler. C'est pour cela vous remarquerez et Kinshasa commission peuplée et un exode rural mon côté et memaka et boostak économie ou le bande bo créer ba emploi na kata mboka wana. Ya on moni na sali na ninzemba balisage ko yebisa ba gouvernant parce que biso ba tout tche ba mo place wana. Il faut ko pesa ba on peut ba idée parce que koza la président bien koza la gouvernant okoye ba nyo sauter. Alors si on a bagina ça la lettre ben nga ba comprendre te on a sali pe nanzembo. Pour faire comprendre que notre fleuve Congo est un boulevard naturel nabiso où il s'engage presque ba province nyoso tu ya Congo. Il faut tous s'engager là mais ce que moi aux ongeza te poni ni baze le tondi na kati et yangwana pezali et nani conséquence il y a inondation. Comment inondation? Dans le 16e siècle, River Thames oh ya London. London pe banda ekozinda. Comment parce que nous avons développé qui technologie à dragage. J'ai le seul qui tondi et un phénomène moi ça la maka il y a haute marée na basse marée. Ils ont ce que l'une changer position augmentation à mer et salami. Ce qui a augmentation mer et salami côté na ba fleuve. Alors ce qui na River Thames London moi banda kozina. Alors, baeko sala tant baeko développer technologie wana ya ko draguer ba mai nyonso et osala ki ata augmentation haute marée so salami ata augmentation ya océan salami bien mer et salami niveau ya mai eza toujours nasé yango bozo mona inondation les lezo salama na Congo parce que fleuve zo sans mai
mbula soki beti ole mai ekende kokota na fleuve moyen kota na fleuve ezate ezosa parce que eza muzindo te normalement balisage et puis dragage ça là ilongolaka tous les élos fleuve komi muzindo et permettre à ce que bateau etambola bien minene et permettre que économie ekende. Mais j'en profite avant que on continue. Ce genre de projet il y a parce que c'est quelque chose qui est très immense oyo et qui aide vraiment mboka to ko éviter ba mort ba to ba okufate ba catastrophe aux alamingité. Est-ce que le fait il y a okendaki nango yomoko projet wana parce je dis ça parce que je connais tu es allé seul avec le projet. Pourquoi pas olingaki gouvernement to ba konjamboka ba accompagner yo nango parce que ezanzembo mon côté commercial il y a au côté sambongo s'est retrouvé. Pourquoi tu as voulu aller seul que au senga edwana ya gouvernement ba accompagner? Omoni na kati ya Europe so ils a développé ils a parce qu'ils va travailler na ba penser. Ba politiciens bazala na ba onka pour na ocha ba loi pour na ko aider mboka kende liboso mais c'est avec de penseurs que basala ke mboko ya avancer et c'est pour cela na sala ki nzembo mais nzembo na sala ki ata politicien mo atika ko tweet te sur ça na sala ki lettre ouverte na ke na ti na nani atindi Bob Mbongo le journaliste Bob Mbongo akoko sa lettre ouverte na ngai na présidence na tikala ozo même ata nani réponse te. Ok, projet on a nazalaki nango ezalaki isuka na balisage du fleuve Congo te. Ezalaki pe jusqu'à ce que tous les rivières net bakalamu et comme navigable. Parce que Congo Kinshasa nde batonga yango batonga on a 400 000 personnes. Ils avaient pour 15 millions de personnes te. Donc batonga Kinshasa ils avaient pour 400 000 personnes. Mais les autres quand même 15 millions et puis 20 millions sur tala banda tala ndenge toza étouffé. Très étouffé. Au mitou n'a même pas pourquoi trafic est belé. Et ça parce que on a 400 000 personnes. Alors ceux qui ont commis un niveau il y a aussi que bakalam comme navigable. Comment tu ressens comme navigable? Kolongo la presque batutu au baza pembeni ya nani ya kalamu. Ko komi ça kalamu munene bosangi bozui kalamu ya bozui rivière ya makelele bozui rivière ya kalamu komi ça ngomoko. Nde basala river tam ya munene te. Basangisa ba petit ruisseau ne ba komisa ngo fleuve isa artificiel les aka munene ndenge za bongote technologie ezali po ekoko sala ndengwana et puis ikolongola inondation na mboka parce que na momoyo so zotonga na Kinshasa ezalo kulo zotonga likola potopoto pombula ta ozobwaka mbongo parce que place est comme marécageuse un jour bubo mona banda kwa minene bandi kokoya pona nini à chaque fois izo ekututa asa boka moju musu banda kuwana ekokoya basoza komba nini ekokoya au table rond chacha va gagner olobi que ba accompagner qui était yo tinda ki message comme siko par exemple so babino pesa message directement parce que tam sous ce vidéo ba ko kamatango directement à tina président. Quel est le message au groupe pesa qu'on a président si pas na yimoko président de la République surtout que a passé à jouer deuxième mandat. C'est quelqu'un qui aime aussi le média. Voilà, le réseau social en fait. Voilà. En tout cas, félicitations son excellence président Félix Tshisekedi. Avant on a fait un message on a fait cet exemple moko bouteille oyo. La Bible même la nature ne vous enseigne pas. Ezana ndeke moko boye aki na besoin de la maille mais aye okuta maille ezalaki awa. Azoy ba ebike omonango merci beaucoup. Aye okuta maille eza awa. Sokozoy bandene awo mela aye soka bois atuti mulangi maille sopana. Tala maille azanango. Ebele on banda osala. Akuzo ba mabanga ya mike azobwaka. So boaki mai augmenté. Mai augmenté. Mai jusqu'à ce que komi awa ameli mai. So ka meli kiti à cause de sous mabanga msusu donc ti aki ko mela mai ya posanae. Exemple on appelle ça pourquoi? On appelle ça parce que na epsa bino fleuve za ya otonda. Inondation tant to rabana mikini inondation bana osala maboyete. Zelo ezaya kotonda il faut que ça la balisage nettoyer et balisage c'est des signaux où il a qui sarake a to comme na 10 mètres a to comme na 15 mètres parce que na moment oyo ba bato nezokumba lokwa ba aveugle ba koma ko la ki sa ba niveau ya mai na ba bambou
Mutatu achebo 10 mètres. Or qu'il fallait ba signaux ezala. Mutu moya ke no tout alibanga ezate, ebike koto mabanga eza côté zelo ezali tout ça. Et puis, il faut comprendre le Lokomoko président de la République. Mindele ba comprenait le Lokomoko la rapidité speed ya mwana de développement. Ne yo za otambola ratro Zidane, yo potambola ratro. Ne biso bo remarka na Allemagne ezana na autoroute na bango ezana bande mo benga autobande. Ouais. Kuno ko sala 500 km par heure. No limite. No limite. Ba comprendre que speed ya mwana de développement. Tozaki na ba phone, lelo to comme na ba email. Tout comme téléphone, tout ça. Le speed, il y a un développement. On la comprenez, il faut ça les locaux rapides. Et d'ailleurs, bah développer pourquoi? Parce que bah niama o bah qui coûte en Europe, il y a ça là qui va développer. N'était pas chez vous. Et pas nabiso solo mon village mo qui na village monsieur ça peut te prendre une semaine même un mois. Mais étant dans un cheval donc une journée mo ba a comme na nini voilà donc alors ça la makambu na rapidité kolekayo. Alors fleuve na biso za autoroute naturelle na biso. Olena na ko dépenser ba mbongo pona banzela banini. Ils en ont kalikamba balisage et puis de deux balisage wana na kati ya fleuve il y a des minéraux. Ba kasserite za na kati ba diamant za na kati ba or za na kati même ba sable o za na kati ya fleuve wana to ko ba no sala même ba sanya mbele donc na pesi vraiment oui tout Congo so na biso na moment na zo biso Singapour ba zo somba sable na Vietnam ba somba ba sable na île de Cambodge pour ba pousser quand même boka na bango ekende biso ba sable on a toza nango mais vanda na nkabo na pesi message na président de la République. C'est un peu difficile ya kokutana non mais Freddy Wanga azana ba projet président de la République tant que une consultation aux AIP na besoin ba ila op ba idée. Freddy Wanga c'est un grand penseur nazana ba idée ko ba nokota ba 10 milliards na kata mboka on a rien ka na biloko tozana on a besoin même kutu ya obima libanda te. Mais ata mutu akomisinga peme na otenga na bano cha ba idée na kaka na banzembo po ata après 100 ans bano bagoya ba comprendre quand même que loko na pesa pona aussi li sali kamba fleuve pour comprendre que nani sorry vraiment na zolo ba mbulai pour comprendre que média et ngami ba futilité tant léopard azo beta bale abomoni loko mo isolé kamikolo ba bisi bande ko na bisa Congo Brazza ba surveiller na les fleuves Congo. Teka si biso do kebino otikala na ko surveiller Congo. Oui, ils ont sens d'humour mo bien, ils ont pena humour mo kitoko. Mais talent ndenge zo en plein requête na ba France 24. Danger. Pour ils loko mo et profiter rien na économie ya mboka. Mais ngana sala. Mais concrètement bani balo banini. Ti za na okaka. En fait bino bokete ba oseka ba oka boke. Bino bokete ko biso to ke bino voilà, ils ont na sens ya ko se moquer, boko se moquer penate mezaga agotise. Et ça moquerie au bon baroté. Bon, vraiment toi qui côté moquerie mais ils en ont bien. Mais ce que tu as les locaux oyo parce que avec le balisage, ils ont développé à Congo Kinshasa, même na Congo Brazzaville. Évidemment, parce que le fleuve na bango, même na Congo. Mais si ko raisonni natikali ko koloba. À part Zidane, à part Yo, à part Yves Malou, il y a nani Kinshasa Makambo, batu na Baramoto, batu batindi karango. Mais chroniqueur ni na télé ke o isa développement ya mboka il faut to banda ko pousser ngoto ebisa ba gouvernant obligé il faut balisage salama. Zidane, est-ce que vous avez une question par rapport à balisage? Alors pour finir peut-être question sur qu'on a que par rapport à News Sotolobi est-ce que tu es déçu? Bon, na cause dessus parce que naza na combattant, un vrai combattant. Naza léopard. Na léopard, na vrai sens ya mot, c'est-à-dire esprit et protéger terre ya Congo ya bakoko na biso et puis naza aigle pour na vision et puis lion pour na force. Vous comprenez? Donc et pas un échec ils a raté. Eza neti ba o tozo sala eza toujours tozo tinda message ekende. Mais eloka na ngina baki sezanini. Ba député belé au bazawana et belé au bazalaki bazongité hein. Bazongité pourquoi? Parce que peuple a sentir que bozalaki abolobela biso nini. Papa, nzemba balisage les karatongo midi pourquoi na télévision ata gouvernement moko congolais atikali ko tweeté.
est-ce que c'est normal? Et puis il promotion à part nayo parce que banzembo pe na télévision absolu nzembo balinga moi promotion son mo le contrôle non mais il vient de dire que ebetaka na TV donc butu mo problème ezali beta côté bo pesa kilaro côté musu ko ba le belango ta musu problème ezali on ba autorité ba relayer c'est ça problème ezali so na yemba ki mupende elengi na on a besoin de sa publicité. Pardon? On a fait comprendre que le est très important pour tu vas kate. So bien na fingaki, on va na Twitter, tala kuta fingi fachi, tala salibo. Mais soko ye na idée moko pour na développement. Nani akochango ka. Tout mon côté. Donc c'est un peu ça. On a vraiment déçu dans ce pays na question na yo, nga pena na bundaka, échec ezate, même ata le salamité, mais nzembo za déjà ne on est otikala. Donc ouais, de retour au studio avec Raphaël Goma, votre présentateur. Bande Goma Bolingo, to komi bongo na suka ya mission na biso. Koza la prophète ezalaka nango pasité pambate. Bato balukaka misala te bakoma ba prophète tala Ndeko Fredi alobaki likambo pe esalemi botala mai ya njili omoni ke mai ya njili ezali mai oyo soki ba irigaki yango to pe soki ba kanalizaki ba mai wana mbele tokomi na resultat lelo te toya kokufisa bato bakufa ebele leta mpe oyo ya biso ya Congo akokaka na ye makambo te est-ce que bakokoka vraiment kosalisa bato naoki deja mwa makambo eza ebele ezali te bato bazali na mpasi bato bazali kolelalela donc masolo esalemi kaka lolenge bato bakanisaki te bandeko babolingo wana yali baleson tozwaka kasi ndenge na bi na bino nakanisaki te nakoki kozwa Ndeko Fredi kasi na bambela tobeti Ndeko Fredi arépondre te ntango mosusu mwa mosala mikolo oyo mwa mpasi kozwa ye mais soki tozwi ye tokosala émission momba mpo tosala suivi ya masolo oyo tobandaka ntango ena na ngai moko na Zidane donc bowuti bongo kolanda maloba nini lisese ya ndeke ntango aza koluka mai molangi ezali na katikati ayebi lolenge akomela mai te epai ayebi ke mai ezali na kati wana akei kozwa mabanga akotisaki moko te kino molangi mai emati komata nde sikoyo mabanga ekiti na se mai emati likolo nde akoki komela mai oyo akokaki komela ntango azwaki dose na ye akendaki na ye mpe molangi etikalaki kaka wana na ntango wana ndeke mpe akokaki abwaki na ye mai yango na se mpe abwaki mpe esili wana bandeko babolingo lisese wana epesa biso mayele mai ya njili ekokaki te babongisa yango Ndeko Fredi asaleli biso nzembo mosusu ya balisage tolobaki asalaki ndenge alobaki ye asalaka banzembo na ye mpona autilisaka makambo ezoleka na mboka apesaka baconseil na mboka to mpe na nani ata yo mama suminwa oyokaka nzembo ya balisage te ata bino kuna petit frère na biso muyaya yango boni oyokaka te nayebi bato baza pembeni na yo napesi mpe nikoka bamba mbote na yo en tout cas tolobi tobosali mpe te awa na mboka Manchester nani ndeko l'anglais monsieur l'anglais donc topesi yo bambote na yo donc en tout cas tokobosana te tolobi ke Firmin Bondo yo nde message oyo tolobi ke oyo ezali message ya président de la république moto nyonso ayebani na moto oyo akoki kokomisa message oyo bayeba te balisage ya fleuve ezali nécessaire bayeba te makambo ya génocide ya Congo yango nde base ya sécurité ya mboka tala esika oyo tokomi mboka ekabwani ngambo na ngambo tokosuka na yango wapi il faut unité nationale il faut bato bameka kosangana ndenge okaki indépendance chacha ebetaki na nzembo ya balisage elakisi te na indépendance ezalaki nini lisanga ya bato bavandaki mpona kosolola masolo nde etongaka mboka bandeko babolingo Raphaël Ngoma molobeli na bino mpona Rango TV tokutani mbala ya nsima kasi tolobi mpona bino bato bolandi biso lelo bobosana te kosabone bobosana te kofinana mwa ngonga ya moke mpo ete bokoka kozala na moyen nyonso ya kolandaka ba émission na biso soki tokotisi ba émission tata mama bandeko soki omoni Rango TV meka kosabone mpe zala wana landaka biso pesa biso makasi po ete tosala malamu ekosenga bino bozala na biso
tolobi mpe tosukisi, merci beaucoup, au revoir. Au table ronde, Tcha va gagner.